Bonjour, 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 bonjour. Mbote, mbote, mingi na bien surtout ba boninga maman Eliane. Tu n'appelles seulement ba mbote, ba ebwe ma vip. Moko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni lo bande konanga ba malamu, wa bino mameni ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimia ezali. Nela lo ba tuzuki ekola la kolamuka eza habitude. Tetango nzamba pesi pe ma bomo. Yeba na kokumisa nzambe kopesa nzambe. Merci. Ato zangi ya kolia, ato zangi ya kolata. Mais tant que moko lamuki na tongo zo pema, okumisi nzambe, opesi nzambe, merci. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Ngala za bien na kimia na toujours kana kati ya mboka Congo Léopold. Naloba soza mutakanda kotala ngate po ko sepela na ngaite. Soza mutakanda kotala ngaite po ko sepela na ngate. Merci bien na bien surtout o boza abonné na Eliane TV. Merci bien na bien o surtout bo sepela na ba émission ya maman Eliane. Merci na bien surtout bo sepela na ba émission na culinaire mikolo e manke bino parce que le point na Congo naza na bani belé bana bazo sala musala ko lamba nga penza na penza vacances ya bomoni ke ba émission culinaire ezo sala mama ezo sala mala maboko na ngai mon côté. Une fois na ozana kati ya France na bozo sa ba émission culinaire mnenge kaka to mesana. À ce qui concerne ba marié na ngai service traiteur la Providence bobo santé que service traiteur la Providence on des musala na ngai on des angani pe na nga bobo sana yango te soko za na besoin ya mariage za na besoin et les bien o ya nyusu le kamalamu ko hésiter te contacter maman Eliane tout au 06 15 31 69 90. Ce qu'on a besoin, comme on a un mariage témoin, ok, toujours na YouTube, ou comme on a un mariage témoin, et ça, on a vraiment ébélé, car on a voilà. Tuko solo lande boyebi ke awa na kati ya Eliane TV tozaka na concept na biso tolobelaka mingi sur le mariage, sur la famille et on est makambo tolobaka mingi même soki toke gauche toke droite mais tozaka na concept moko na kati ya Eliane TV. So zamba alboso kuta nanga na kosenga na yo o s'abonner après ça va ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que ça soit notifié à chaque fois que émission eska ekota na kati ya chaîne na biso. Makambo toko so alelo eza makambo na mona information à partir France. Ils ont concerné qu'un mariage, ils ont concerné qu'à la famille. Ils ont la perte de famille, moi, ils appellent jeune, ils ont jeune, ils ont 32 ans. En 1991, bloc Mongo, il y a Nengewana. En tout cas, ndeko mobali oyo, ils ont congolais, ils ont haïtien. Ndeko mobali oyo abomi mwasi na ye na bana na ye 4. Alors to beni yango mariage toxique. Liba les a bien, mariage les a bien. Ceux qui ont na kati ya libala mobali tango bala ka mwasi ozana mwasi na ndako libala na sepelaka mingi na badécoration ba témoin de Jéhovah balobaka ki mwasi na nga aza lokola lisu na ngai mwasi na nga aza lokola munoko na nga mwasi na nga a lokola zolo na nga wana bandeko témoin de Jéhovah ndi balobaka ndeko témoin de Jéhovah balobaka ki soki naza mobali na kokonyokola mwasi na nga te parce que aza moitié na nga na kokonyokola te nani oko kolinga ki alongola lisu bi amizukisa ase gratter amizukisa mutu moko kolinga ngota kolinga te onyokola mwasi na yo ba mariage toxique eze belé et banda pe kala depuis la nuit de temps ba mariage toxique ezalaka yango to monaka ke ba mama na biso na kati ba mabala na bango ezalaka ke na vandeli bana na vandika pona bino soki pona bino te ke ndena sina kenda pourquoi parce que mibali banyokola basi makasi mibali banyokola makasi. C'est vrai que biso ana kati ya mboka Congo tozaka vraiment la notion wana te ya kuboma boma ke mobali ya boma basi na ye ba papa na biso ya ba congolais to pe ba africain mosusu en général ba bazaka na habitude ya konyokola na ndenge na bango konyokola ya mobali ya congolais ezaki soko alingi lisusu te komi kozolo bambanda abandi kolinga libanda abandi kozonga reta abandi kolala libanda wana nde eza monyokoli ndenge congolais abenga nde Congolais nyokolaka mwasi na ndengwana eza ba mariage moza toxique. Dans le passé ba parents na biso ba faki mingi na ba mariage toxique mais nde ba banda ko comprendre yango te ou bien pe bana ba banda comprendre te que maman na kasa ndako libalo maman ninga azana papa maman zo souffrir pourquoi parce que eza mingi ba sujet tabou o eza que maman vraiment ya congolaise ko vandisa mwana te abanda ko biseke omoni papa abina nyokolaka nga omoni papa abina lingi mosi libanda omoni eza vraiment genre na biso ba congolais te. Alors mariage toxique ye moto za na kati ndako libala bino okoti na ndako libala te il faut kotala o vivaka vie maritale na yo ndenge nini mobali na a se comportera ndenge nini vis-à-vis na yo a to kolobela mingi mobali parce que mobali nde abumi mwasi na ye abumi bana na ye 4 na mwasi donc na jour ya Noël abumi 5 personnes s'il vous plaît 5 Yé moutouma bomi 5 personnes. Pourquoi? Ezana batumi bazana ba problème à mitou.
bakende komona ba psychologue te. Soki ovandi omoni koza makambo ezo déranger mutu na yo eza malamu kende komona psychologue solola na ye explique ye telanga ba problème naza nango eza bo baza wana mpona koyede bato mwini bamona soki omona psychologue aza lokwa bamoni te aza liboma eza na bato ozosala makambo bamiso bato ezomona keno makambo mutu azosala mutu na ye eza malamu te mutu ntango mutu na ezalaka ya kobeba ntango mosu emo ayebaka te osala makambo annexe osala makambo so mutu atabi comment mutu akosala makambo boye comment mutu akose comporter boye alors kovanda na mobali aza toxique kobana na mobali aza narcissique ezaka pasi akosakana te botala biso basi tozalaka faible mwasi akoki même pas se défendre est-ce que mobali abandaki koboma mwasi nsima ke na bana est-ce que mobali oyo abomaki bana nyonso 4 apo ake na mwasi question mark moyen toyeba modèle oyo abomelaki bango eza te nga nateli makambo na BFM TV nateli makambo na batiktok ndenge mobali oyo abomi epuis liboma ata moto aza na liboma nzambe atikalaki kaka kote moko mayele ezalaka moto aliboma ata azokatisa balabala soki amoni voiture okomona telemi azali na voiture wana ekatisa soki voiture ekatisi apo ye pa akati donc cela veut dire que nzambe atikalaka moto toujours kote moko ya bon sens yango wana ata moto azosala eloko ya mabe azalaka toujours na kote moko ya bon sens oyo ezosala oyo ekomake moto azosala mabe ma azosala yango exprès moto azosala mabe ma azosala yango na nko mutu mosu azali alingaka konyekola bato nasala bo mpona pesa bato motema pasi nasala bato ndenge wana baza ebele na mokili mutu azosala makambo nasala bo napesa bato motema pasi nasala bo nanyekola bango eza na bato oyo bazwaka plaisir soki bazosala bato mosu pasi ezosala bango esengo soki azonyekola bato ezosala esengo na ye komona bato mosu balela esengo na ye komona ke bato mosu bazala na pasi okomona ye azosepela. Alors, ce qu'on va dans un trouble mental, il faut qu'on aide, qu'on aide, c'est que comme un médecin, c'est important. Pour battre, on a battu bazara toxique, na bango on a propre volonté na bango, bako karaté qui akende comme un médecin pour akora qu'on aider, bako karangote, pour na yaso on a casa normal. Alors, ce qui m'a levé que nous avons battu la mutu karakote à bon sens. Comment est-ce que mutu akuki ko boma, libota na ye mobimba, akimi ko se réfugier pas ya papa na ye? Parce que conscience na ye yebi ke makambo na sali eza mabe ndenge na sali boye police akoki kokanga ngai donc ayebaki makambo azosala ayebaki ke ndenge na sali boye police akokanga alors nasala nini na kima akimi aki ko se réfugier pa ya papa na servant bordote aki ko se réfugier pa ya papa après avoir koboma famille mobimba cela veut dire que tant molimo wana mabe kotaki abomaki famille tant molimo wana mabe na ekendaki aye ko se ressaisir abi o atali bibembelali abi o mais abomi bato ti a se rendre compte qu'abomi bato suka sali nini akimi ake ko se réfugier pa ya papa na ye ake ko vendre pa papa na après avoir point ekende ko se livrer na police te akende ko bata mapo ya bi que ce police amoninga akokanga mais d'autres bakaki makila ya bato ezaka makasi mutu azaka mutu makila ya mutu ezaka makasi na ninge police ye ko so ende ba ye ko kanga ye. Parla na ngina lo baboye yo moto za na kati ndako ya libala mobali akomisa osaka box aye lelo abeti likofi aye lobi afingi aye lobi asali boye yo mokoleza na koboma yo parce que ti moto koma niveau koboma eza pasi obiso basi osaka na ok libala il faut kanga motema kanga motema na libala lelo eza sute libala ta bovandi 30 ans boko kabwana na bino ata bovandi 35 ans boko kabwana pourquoi il faut pas mourir dans le mariage là où tu n'es pas à l'aise là où tu n'es pas considéré là où tu n'es pas chéri tu peux partir. Vaut mieux être en vie que okende kokufa pona mutu moko boye abomi yo to abebi solo ya tikeni na bomo po soko kufi ya bakaka ye moko akufi na ye talinga ite. Alors ce comme on libala les simba te ezokende ba côté mobali alinga mwasi anyokola mwasi te mobali alinga mwasi alinga kocha mwasi na ye à l'aise mobali alinga oyo asala makambo ya mko mwasi mwana sali boza alingi te. Alors biso les femmes nous avons la difficulté de dire que je ne veux plus. Moi kana vanda ka pona bana bakola ka bandeko bongo ba orphelin basala ka ndenge nini ba orphelin basala ka ndenge nini papa kufi mama kufi bana batikela ba orphelin bakola ka bakoma ka pe batu vraiment ba maman makambo na biso ke na vanda ka pona vandeli bana il faut qu'on soit très attention sur aux mobile moi ça toxique sur aux mobile moi ça narcissique il faut qu'on soit très attention
tala mwasi mobali ndenge abomi bapara ya mwasi baperdre mwana na bango mwana na bango akei avant que totala bakoko totali jeune femme elle n'a que 32 à 35 ans parce qu'il est le plus âgé de son mari de 2 ans mobali qui a 33 il y a 35 parents va perdre mwana na bango mariage toxique kovanda na kati ya mariage toxique te libalo moni que je n'ai plus ma place tu peux partir ça ne fait rien. Il ne faut pas avoir la honte de quitter des hommes comme ça. Pour exemple, bandako ebele, yango Bible yango c'est ce que malamu ndako ezangi musuni, mais ezana kimia, koleka ndako ezana misuni ebele ezana kimia. Ce n'est pas pour rien Bible le baki bongo. Bible le baki ka bongo mais yo moko mutu après il faut développer. Et ce qu'on ozova na ndenge nini. Mobala se comportera ndenge nini. Ba mariage toxique oyo eza makambo ba parents ba nyoko maka nango biso ba lelo ba parents lelo to koki konyo koma nango te koyoka pe soni te pona koloba ke bato ba kosekanga malamu bato ba seka yo ozala envie bato ba seka yo bato ba finga boyebi ke aujourd'hui ma finga e koma nango lokwa ma ya komela pona nini pona internet muta kolala la muki abandi ko finga yo muta kokola la muki abandi non on s'en fout de tout ça on s'en fout. Vaut mieux être seul que mal accompagné. On s'en fout de tout ça. Laisse les gens parler. On s'en fout. Même Jésus-Christ sur la croix, Jésus n'a pas voulu la mort. Parce qu'il avait encore besoin de prêcher la bonne parole. Mais moi, tel ce qui est sur moi, pourquoi? Voilà pourquoi à la fin que ta volonté soit faite. Ce n'était pas la volonté de Jésus-Christ de rendre l'âme, c'était la volonté de Père Céleste. Alors yo moko mutu nengo zawana ozo vanda yo mutu vivre na kati ndako libala na yo oyebe kota la gauche te droite te bato ba seke ça que l'autre côté ata bato ba seka mais ça za bon moy la vie elle est précieuse bon la vie n'est rien te bela côté na kati hôpital oyeba ndenge ni vie za précieuse kola la mukaso que nzamba pe sur vie gloire à Dieu merci Seigneur pour la vie bon la vie n'est rien non la vie elle est précieuse. Ce qui la vie n'est rien pour la naissance de Koufi. A Koufi ka siko vraiment. A beli koutouté, oh monika ta mabele ki kamke, ta on te meni kaka boye, basele boya Koufi. Pourquoi tu souffres à la disparition ya mutu? Ndebo baka la vie n'est rien. Ndenge ni to souffres à la disparition mutu, ce qui mutu tiki biso to souffrira pourquoi? Parce que mutu soka Koufi akei, azonga ali sauter akinara libela. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Banda ko ebele za mona Congo o bozo mona. Banda ko ebele etondi misuni. Etondi ba voiture na libanda hôtel congélateur eza plein. Mais moi ça za leste. Vanda ka na vande libana bana bakolaka. Bana bakolaka. Ceux qui ont le bika o sacrifier ka vie pona bana. Okoya konono komi mobange mobala osala ba fête de gauche à droite mobala azo se planer de gauche à droite azo seka yo pa le bi wana puta vandeli ka bana pona bana bakola et pour ceux qui mobala ça comprendre que yo vandeli bana yo za na place au kindete akosaka na le sous 10 000 fois alors ce qu'on a na mutu pe ndengwa no moni ba trouble comportement orienté yo le bana kende ko mona médecin a aider yo. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Ngaka, je me suis posé la question dans le lobby, est-ce que mon bali a bandé qui n'a pas liboso moi si après qui n'a bana ou bien bandé qui n'a bana succès na moi si. Oh, ils ont un accident. Il y a balabala qui a fait un accident. Mais na kati ndako 5 personnes balali, mon bali qui a un problème à mutu. A un problème à mutu kaka. Est-ce qu'il y a un problème nini? Pour asala ba acte o ya sali. Tozo kama yele rede amisa yemba. Mabe ba kosala kana moninga pene ndekisa na yango zala ekenge. Tango zo mona makambo pene parce que ti mutu ezana mutu musabo makamutu a petit fait. Ya ko simba melite ki aboma yo. Ya ko kata yo te mais comportement kaka. Azo salo ba mabe moko ezo nyokola yo ezo nyonga yo bandi ko konda o bandi ko belo bandi ko fani o bandi ko sa ye moko courage ko bisa yo ke bima kende ezate mais ba comportement ke ezo leso ke na lingi yo te bima kende il faut qu'on se rende molimo ya discernement vraiment ça li passe na fin de l'année le 25 décembre jour ya Noël ba parents oyo ba benga bango na police ke
mwana na bino akufi ka ye moko te me akufi pe na bana na ye mikolo na ngone na bomi mobali abalaka ye. Non, ça fait trop mal, trop mal. Voilà nanga to so la mukie naza na Congo mais naza connecté, c'est pas que naza je suis pas déconnecté. Non. Naza connecté le quoi na mona ke loko esala ki pasi na lobi ke ba abonné à Elene YouTube TV bon ça la peine besoin ya ko yoka nga pena sola wa muke na mema moi opinion na makambo yonka kanga na lobi ke soki mariage za toxique ko vanda na yango te soko moi mobali azo nyokola yo gloire à deuxième maison pe existaka divorce pesa na kati ya Bible la biso batimbale ba yoka te batambola nzela mon côté. Divorce pe ezali na mona kati ya Bible okoki na oko divorcer pe o se remarier na yo na ba pasteur ko to ba divorcer be évangéliste ba divorcer botala so plus pire et comme les sous que basi na basi ba balana mibali na mibali ba bala donc Sodome et Gomorrhe wana to yoka na Bible totanga lelo sanini ezongi na mokili botala makambo zo leka lelo au jour d'aujourd'hui que basi na basi ba balana mibali na mibali ba balana oyo totanga na Bible Sodome et Gomorrhe. Et ce qui se montre comment ça n'est toujours vivre encore lelo. Donc le monde est trop matata. Oui, madame Matanani. Fallait pour battre. Le monde est trop matata. Yo moto sala le monde kita yo kata mokili po trop matata kata. Nzambe ka mutakita sele biso banka akata biso makambo. Pona lelo to suki wana na to suna kata mboka Kongo la na obino mukende bo mesibo ebika na zaso ngebe muke. To solo li mwa muke donc à bientôt kala mingi te makolo eza na mona nzela na ozonga le binoka ti na mois de janvier. Et voilà, pour les autres ceux qui vont aller dans le Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tatanzama kabisa kumuna. Nzamba nibesheni bala betu. Bon, siboka mataba bisous. Bye bye. Mariage toxique bima. Kukufa pona mwana mutu te la vie est précieuse.